Allô, voilà, bonjour et bonsoir. Bonjour na ba abonné na biso, bonjour na ba abonné nanga, ba Gaulois, ba gladiator, ba Gauloise, et puis ba Bakouk Nyon, c'est un monde entier. Bonjour Nabino, ba bonsoir. Voilà. Bienvenue sur Bolokok officiel, la chaîne d'actualité, na ligne Bino Mingi. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement, hein, tous abonnez massivement. Bocha Bajan, Mambo, likez, bo partagez, hein, Dorcas Bolokok Gauloise est certifié, voilà. Bandeko bozo landanga bisika nyonso bozwami ba obolingaka bolokoko et to continuer hein que soutenir si la bisalou, continuer de regarder nos films, continuer de partager, surtout continuer de commenter. Bino nyonso ba bolingaka si la bisalou, en tout cas mabuka na daya ko buka na te ba film ekoti to kendrota ba film na biso to kendro partager to like to kendro commenter ba Gaulois na ba Gauloise na ba gladiator na bengi bino ebele boya ebele na ninga osarana te boya ko like boya ko commenter boya ko s'abonner ba Bakouk nyonso ya monde entier na posa na bino. Total film na biso massivement to partager film na bengi ba Bakouk o ba ya pona sila ba ya pona batute. Ah, parce que j'ai compris que parmi nous et ana ba Bakouk mususu ba ya pona sila te mutu entel nya mema bango le rôle bino boza ba Bakouk ba entel donc c'est comme on ko za Bakouk sila te boza Bakouk soit disant ya mutu entel si manzela ke na mutu wana c'est tout. Bakouk nyonso ya monde entier cause la distraire par rapport ya ba soit disant ba benga ba proche ya si la mambaza osala ba mbriyo te ba memovi likolo te ko sambrier te ya Bakouk yaka tala vidéo partager s'abonner consommer wa film na biso na les Bakouk de SB na SB officiel si là a besoin de nous. En tout cas, il y a katala film na yo comme il faut boya ebele kota ba film na bino ba Bakouk nyonso ya monde entier na bengi bino sur na zo beta c'était bien na lobby surtout ba Bakouk o baza pona sila. Bino ne plus na besoin na bino boya ebele total la film to partager to liker to consommer voilà. Merci à Mazozona End, merci à Sam Coucou nécessaire, merci mais coucou, merci na batutu balingara bolokoko la Gauloise et merci na bino boza ebele partout dans le monde o bolingara nganga pe na lingara bino tout le monde à tron zama pambola biso nyonso excusez Zamba pambola biso nyonso ba Bakouk ya monde entier nzamba mona biso nzamba la biso mama minene et rosala bongo bien na ndenge ya rosarana te voilà. Bandeko bozo landangai na libino si je moko lelo na tali yango na seki makasi comment la famille libota déclare que comment décor azako s'afficher trop na bana SB que bana oyo bazara ba jouera trop na Bel Art Télévision soit disant décor a comme infiltré pembeni ya Belleville parce que ba mon a décor trop na Naomi ba éviter or que na kati ya Bel Art Télévision ba tangi ba kombo je cite les noms ba tangi ba Sylvie bazali moi na salité wana Maria azali ba tangi ba kombo hein ya banu bazali pourquoi décor a s'affichera na bango te bande roboya partagez la vidéo oyo bo solo na TikTok kata parti oyo hein katelanga parti au pona batu ya famille maboma pona bato baza romitu na qu'est-ce qui fait que décor akangama na bana ya SB que bana ya famille maboma voilà la réponse est ça décor on va vivre ngolou hein na lobele parce que na solisakete tozara ba camarades on était avant des amis et er comme kenga muto asila il le rôle à Ponagi Belleville na surtout arabe mutakangi ennemi à bloquer donc je n'ai pas aussi besoin de décors dans ma vie parce que an et l'or avant ça le contrat ngani kutunano kabelai parce qu'on était des amis surtout kutanya obetanga matolo boloko ko tanga moi mi tanga moi bomu na pesi wana nu liboso yami balé et la réponse on a fait ça na bana wana ya famille libota parce que j'ai compris que batu basali compte wana ezaka kabino moro ba fi wana batangi ba kombo soit disant Sylvie soit disant Maria ezaka kabino mi balene bo créer ba compte wana pour na ko accuser de parce que c'est ça votre rôle en fait. N'aimez tout dans la question pourquoi batutu bazara pembe na Belleville ba ya na système à diviser pour mieux régner.
bayaka na système akolongola baninga bokutaki po bino botikala borenye bokuti papa Alain mais bobengadi papa Alain po bino botikala borenye voilà est-ce que boya kozwa réponse Deko azo fréquenter bana na biso mingi pourquoi ya liboso parce que bana na biso babatu ya chance wana no ya liboso ya mibale bana na biso babatu ya succès mikolo na babenga bakombo babenga ngapi na ndimi na ngakombo bapatuziana telaka bapatuziana bana mama na succès na ndenge osakana te bana na biso ni bazabe babano baye na sima ya batu ebele bana na biso on doit dire la vérité bana na biso baye na sima Sylvie baye na sima soi-disant ya mwana na salité wana Maria mais bana na biso bafulisa liboso na bango vous savez pourquoi parce que bana ndako eza na succès bana école eza na succès siko bino d'accord on s'affiche na bino te pourquoi parce que mon abino salité wana ya liboso ya mibale d'accord mon abino bana succès te ndeti yo marle d'accord okeno wapi yo apparaît excusez-moi Sylvie apparaît pas Belleville ana pièce muta joueur te mari également apparaît pas Belleville bona pièce mutu bo joueur te c'est qu'on décor au préféré mouton na kaza makambuto au préféré bino boya pena do soto beta no lisolango bien ce qui décor azo fréquenter trop Naomi et là qui dit que le décor a boy bino ta fingi bino non bino bo c'est le décor na Bellart télévision bo c'est le décor na ndaku na bino wana ce qui bo moni décor et que na ndaku na bino nde azo bois qui sabino c'est là que boroye bondi ko déplorer comportement na ye mais puis décor en ko sangana na Naomi loko to ko sangana na bana SB selon bino a fingi bino te azabe contre bino te ou ceux qui bafani na Naomi batonga rabino comment boyi na bana fila makasi boyi na mama bomo ina na bana non boyete wana tokotelema s'il vous plaît tokotelema ceux qui eza koyino bino bokomo ina bana bozo ina mama bokomi ko ina na bana tokotelema parce que décor ala babi mbisa na resika maye cholaka décor azolanda bana na biso bazomona bana na biso bana mama na succès lelo na internet mutaro vanda sali émission na yepo finga bana na biso prévenez tout le monde n'en pas kovo Rémi a vendre finga bana na biso oh bata partout ba fi bate karabango pourquoi finga parce que bava bato na succès mais nga de orka se remonte nga dans 15 jours na vandi na beta li solo ya bino bana ya bela na beta li solo ya bana wana ba Sylvie na ko beta ka yango te na ko sala émission pour na finga bino te parce que boza na makambute prévenez même ba journaliste na bino moko soi-disant ba communicateur na bino ba communicatrice na bino ba arrivera même pas tane bino vendre beto beta li solo Naomi loko sali boye ta kutu Naomi michubwe bango ba sala rangote. Vous savez pourquoi ça l'a roté? Parce que ba monde rabino boa na succès te. Pour ça boza succès. Ba tu ba rolobe la bino, boa na makambute ba no nyos ba jouer pas Belleville, boa makolo kilo roi Belleville moko. Belleville on dira kanga ba chance na ye moko aboya ko kabola succès ni na bino. Aboya ko fou la bino. Dès qu'on a nomi ba na problème te. So ba kutani na liya tournage d'accord à solisa Naomi te ba kanga photo na Naomi te parce que bino ba ta famille bota bolingi te non donc d'accord il faut bon solisa ba bana ya fila exemple ya kutana Naël na sika moko a solisa Naël te parce que Naël aza SB aza Bellart télévision non balobi artiste et force de la professionnelle et le biso doza ko boya ndeke bana o ba yelelo bino batu wana bokabola bango yango nde tolingi te mwana ya moni ke na ko fréquenter mwana FBT po ye bango bazanga ngamu mususu nga azanga ngamu mususu aza zoba ozo limiter ba rêve na yo or ke ko sala kutu ko moni ko fréquenter bana FB bo tout na décor yo se bino ba mbo azo découvrir
aroloba na bino biloko amona ke manka kiye o amona ngwe pa na bino bana Bel Air télévision te bana FB bana français kitoko nakata Bel Air télévision so tolongoli mwana mama ani Kenny tolongoli nani mwana ngope Sylvie est-ce que mutoro amare torotiero la français aroloba nini aroloba nini Moteka décor avant na bino bozara bobo comment luko bébé c'est d'amar mais pas belle vie. Bon comment luka déjà refinir moi mouté ma belle vie comme contre Kier contre yé. A fali bino le roté kozala Naomi a fini belle vie a tongi belle vie derba na biso batonga raté. Muto ya fréquentera bana na biso so botunia le bana bino ke bana FB batonga raté baby songi ninge zola raté. Ah le bana bino. Et pas biso di songi za raté. Biso batonga ramutu to batonga ki yekuta biso marmoine za raté existe raté. Yango moni banda FB e banda si bora bakanga mutu songi non. Pourquoi? Parce que biso bilo rwani za raté. Non mina décor ba bete ma solo et talibango. Bino bobanga pourquoi? Bobanga décor ter bana matière à ma bena kata ndaku na bino. O bobanga décor so akanga bina bana Bel Air bana ya FB al bana bango. Yango bozo banga. Comment bolingi ka kokabola batu yango mo nazo le ba ke lelo na théâtre na biso soki bel baza ko exister théâtre ekota kimia to remona l'artiste ba rozonga na bolingo bazara nango avant parce que belle vie est là pour diviser ba kontu bo sala wana bo komaka ba biloko wana eza soni na bino bo déclarer bo komo kombo est-ce que décor a une obligation yo zalaka na Sylvie. Est-ce que décor a une obligation aux akana bana bella? Bon si na bana ngope mitemu e simbara na ngote. Est-ce que ça a une obligation face na bango a kendere pas Jérémie akutara Naomi akutara Michou. A solisa Naomi na Michou te pona bino. A kangisa bango binemi pona bino. Mais non, il faut arrêter s'il vous plaît. Il faut arrêter. Quand jouer na kati ya FBT, c'est pas dire qu'il faut aller l'ennemi na bana oba na kati ya FB. Bon moni biso na pas si la pe qui sera mutute. Et pas si les arana na ilo moko. Fais tout ce que tu vas faire. Mais il faut respect na sila, c'est tout. Et les abakouk. Oh, comment moi ça décore et talibi sauté. Biso doit besoin de respect pas sila. Oh, un tel honnête, et bisote, même bisote aux arabes. Nana ba ninge belé, autres arana bango ba pire to liana ensemble. Mais les gens pas comment défendre belle vie avant la télévision ou film, mais yo tu le film a été. Pourquoi? Parce que yo, on le bela là, le rôle la bango kune za il faut finga muto azo finga mama, pour maman foute londaku. Allez, ailleurs on sacrifier yo abandi on finga yo. Mais on begi paye bobi, mon frère, on finga la ngani, to ye ini. Okoyo wa kozanga na makambo oyebisa o. Okokolo bano tate elo bo weleli. Arotatone munoko kumaka bo koko wanya mamu ebele to benga bango afingi yo bengi eboy. O do de mamu internet ko landa te. Est-ce que mamu internet yo so zo défendre ma belle vie. Nga zo défendre si là. Est-ce que ngana yo faut un problème? Pour pas na mine pas la biso si la pe qui sera bisoté. Pourquoi pas na biso si la kabola bisoté? Oh qui est le rôle de défendre nga kosola mu intelligente té. Pourquoi si la so la rangoté? Pourquoi pas biso la pas bino? Biso biloko wane za raté. Ngani na vandi boisi la roka bolanga la mutu te ata mutu nga solane te soki nga mona bibi nga moni na sepeli na comme ennemi mutu wana na rokoma mais soki na bike na boy na comme ennemi mutu te fila repexer nga te ke ennemi na nga pourquoi yo boloko ro solliciter on sala ngode on sala ngode yango bandeko vraiment bana na biso pe boza mayele parce que bango bazolinga bino na batu na bango te na ebite so ce qu'on parle il faut to sande tini ou bon éviter parce que bango bazolinga mona bino na bango te
le rôle ba décor ba comme la propriété privée et Bel Air télévision ba na besoin au monde décor na normi te mais décor peut valoriser ba na bino te tombola bango te Eurotombola ba na bino te mais maman na bino aza faiseur des stars soit disant muta sala Jérémy pour Jérémy comme star bon faiseur des stars a ko sala ba no boyete ndeni tout cela soit disant aza faiseur de star ye belle vie faiseur de star a sala Jérémy ndebino wela biso bongo muto a sala Jérémy bana wana ba olela six ba mo lela tie pas décor tara ba ki zu on décor a okanga mana Naomi ba sali ba compte pour ba rolela ba ki mutema pasi mais maman faiseur de star fula bana yo muto fula la Jérémy na sima Jérémy fula mutu mo tete moni ke za lokuta o tika yo fula Jérémy te parce que soi-disant il y a faiseur de stars oui excusez soi-disant faiseur de stars moko fula batute mais fula bana wana baza kolela succès bana bayebani te babengisaka bango te bajouera place moko te à part epa na yo nanu namona bana na babima libanda Bel Air télévision te namoni mwa mikolo loko azaka likolo kilo dina mbwa serre chirurgicale yene mudango moko mwa mwa kozwaka bango botika bana biso pardon laissez nos partousiens nos bonbons chou botika bango tranquille ba vivre bon combattre bango te pardon et anango bango te za fixé wango ba nango yaya bango batinda bino te boza makolo kilo roba mama abino bango batinda bino te boza nga fixé bango te koza nga fixé na bino bango baza likapu na bino te bino te boza ngi fixé bolati batu boza ngi fixé bolati batu est-ce que bango nde bino boza ngi fixé wana est-ce que bango baoloba te botika bana biso pardon fixé na bango moko bazwi yango la nganga te na kisi te nini te en tout cas botika ba fille na biso tranquillement kimia bana problème na bino te soki bolingi décor na bino bozwa bobende matoi bokange basinga boyebisa partir à lelo roi bino bomesana koloba bongo décor à partir à lelo toni komoni osuna bana SB te bosala yango ole bola batu oni ko s'afficher trop bana SB décor ala da succès aya na sima nomi décor komoni le bon comment te ke loba lobeli tara le nga bolo ko na fana lobeli décor on a koka même pas ko sala nga no 15 jours mais à vivre grâce wana nga dorkas na bana lobeli pour ani pauvre kanga mina bana biso tiens baba cook to ke ndorota la film to partager to commenter migolo na lo babia baba cook ya sila no benga baba cook karinité baba cook Pamela te nalobi bien baba cook ya sila baba bazo baba cook sila te ne bazo ba mbongo bato bazo kopesa bango ba fingara bato abaku kasila aroza concentré na ba film na ba vidéo bazo lobela mams na makambo bien wana ne vrai abakouk toyokani bisous là-bas.